Cher Israël Mutombo, que Dieu vous bénisse. Bonne année 2023. Le patron de Boussolo na politique. Totondi oko botondi. Ndenge émission na yo eza na kati ya kosala ampleur. Mais naza kobanga. Nazo banga. Ozokende na frontière. Okoki kosala émission mobimba te kaka po bolobela motu moko. Ata soki aza na masumu yango ndenge nini. Me botala pe quelque bolamu na ye. Soki Moïse Katumbi azwi ambition na ye ya kopostule na présidence ya république. Aza libre en tant que citoyen congolais. Puisque biso nyonso eza na moto akoniye nationalité na ye te. Akoma déjà gouverneur na biso na Katanga. A dirija awa. Asali ba misala na ye awa. Nyonso tomoni. Ezali na bureau o babengaka état civil nde elakisaka origine ya moto. Eza tokoluka origine ya moto na balabala te. État civil nde ko confirmer biso soki aza congolais ou aza congolais te. Meti kozala meti elingi koloba te ke moto aza congolais d'origine te. Azali congolais d'origine. So moto aza meti azali alobi ka alingi kozala congolais d'origine. Puisque l'un des parents na ye baza ko appartenir na tribu moko o ezali na territoire congolais avant 1900 lors ya indépendance ya 1960. Soki ke tribu ya Moïse Katumbi ezali parmi ba tribu wana aza mobemba. Mais aza congolais. Aza na ba droit nyonso. Epekisi ete ke apostule akoma président de la république. Mais okoki ko benga ba tout successivement. Oyebi ke baza ko étudier ba émission wana pe sociologiquement. Tango obengi Noël Chani oaza na origine Kasai. Obengi Mukuna oaza na Kasai ozobenga successivement. Oyebi te ke na sociométrie soki bazo étudier bango bazo mona kete eza appartenance moko boye eza na kati ya kobundisa ye. Eza malamu te. Ezali malamu te. Kozala président ezali juste mandat. Kabila awa kotaki asali 18 ans. Ti lelo azo continuer azo kasuposa wakoma président. Mais eleka nango asi azwi ba moyen na ye ba makamba mbongo ebele eleki nango. Ata soki Fachi azwi deuxième mandat. Okanisi ke ako résoudre ba problème nyonso sa vie ya bato. Vie ya bato eza na mutu moko abongisaka ba problème nyonso ya vie ya bato te cher Israël Mutombo. Pourquoi ba agitation? Oyebi ke ba agitation to bandi nango depuis 1990 ti lelo. Tozaka na modèle moko ya vie ya kofinga oyo ya kolongola oyo aza congolais te, Mobutu aza congolais te, bozongi boye, po tozwa nini? Na nyonso wana, tozo luka nini, po tozwa pe nini? Et tozwi nini na yango? Lelo Fachi wana komi président. Combien de batu oyo basi bakufa tango to banda ko bunda bitumba Etienne Tshisekedi tozo bima na banzela ba marche, bazo beta ba masasi batu bazo kufa. Combien de familles basi ba récompensa? Ou bien mémorial basi basala? Botika biloko o bozoluka kosala wana. To mema ba tension ya pamba te. Émission mobimba kaka batu bazoleka kolobela Kabila. Est-ce que Kabila vraiment azo répondre biso banda to banda kolobela ye azala na pouvoir ti lelo. Tozo continuer kolobela ye azape moto. To tika ye pe apema. Nini ya wasali susu. So azala ba ambition na ye. Ezali mibeko nde ekolongola ye na ba ambition. Ezate ya ko inviter mutu na télévision nde ya kolongola ye. Ezali ba loi, il faut payer ezala na ba loi nango. Il faut ezala na loi électorale. Loi électorale na ba pays nyonso ba lobi mutu akozala président, akozala origine na biso boye. Tomonaki Obama abimi président na États-Unis, mwasi na ye noir. Obama noir. Obama Métis, papa na ye Kenya.
Et batu pe bayebi papa na ye te po discours abino komi oh poko leka président il faut yeba papa na ye papa Obama akufaki atika Obama mwana muke ese batu babana otuna papa ne nani no bazotala na mibeko est-ce que azana droit ya kozala président soki mibeko autorisé ye aleki Schwarzenegger apostila pe na États-Unis alekaki te mibeko nde ekasaki ye. Hein? Ba loi ya nationalité ezoloba nini? Et qui a droit à postuler? Et comme oyo a défilé na ndenge na ye, akoki koleka te? Non, est-ce qu'il n'y a pas un parlement ici dans ce pays? Et beaucoup ko voter loi brusquement te, subitement, kaka popo longola mutu moko. Et débat sur la télévision autour ya mutu moko. Ça veut dire quoi? Il est le plus puissant ou quoi? On ne peut pas voter loi na pays kaka poko déclasser mutu moko. Et bah métier on a toujours ça les makelele on baza combien? Baza même pas 2% au Congo. Baza même pas 2%. Hein? Les métiers ne sont même pas 2%. Baza belete. Mais ils sont prospères. Bobo sani ke basali si biso mingi. Nana bo sani bolamo ya Jano Bemba. Hein? Sibe Zahir. Ba société à café, ba masua. Eza aza métier. Si papa n'est portugais, maman naye congolaise. Kengo Adondo o abongisa justice na biso. L'homme de la rigueur, Kengo Adondo. Azata na sushi moko a Congo te. Mais sauf abotami na Congo. Abotami na Congo. Mais Kengo a passé. A comme ministre, a comme premier ministre plusieurs fois, a comme président Sénat, a comme président parlement, a salinioso pe aposilaki na 2011. Candidature na ye elekaki. Pour assumer déjà ma fonction ya minene balongola ki yango te. Candidature ya Kengo Adondo na 2011 elekaki. Mais aza ata na sushi moko muke ya Congo te. Aposilaki. Seti yale. O azalai numéro 1 ya renseignement ya époque ya Mobutu. Azalai meti. Azalai prospère. Azalai na discrétion. Agardaki Mobutu tina suka. Na intelligence ne na renseignement na ye. Asala misala kitoko seti yale. Eza pona métissage te. Problème eza kutu na ba meti te. Ata kutu soito kei oh problème ba Rwandais e bandi na musée. Problème ya ba Rwandais pe e bandi pe na musée te. Po guerre ya Jean Scram ezala depuis kala. Ba Belge batika ka ba Rwandais nga na sala recherche na INSS. Na mona même 20% ya ba agent ya Jekamine avant 1980 ezalaki ba Rwandais. Ezalaki ba Rwandais, ba agent ya Jekamine ezalaki ba Rwandais. Potala na INSS, na CNSS. C'était les Rwandais na Jekamine. La SNCC bazalaki. Et la ville de Kipush ezalaki plein de Rwandais. Problème bandi le lote. Problème bandi pe kutu ata herba mema e bango te. Problème ba pesa biso pe tozala na monnaie commun na bango. Problème eza ba pesa bango pe ba droit mosusu. Eza na façon ya ko arranger un problème wana. Et ba pays nyonso ya monde lelo ba changer ouverture, façon ya ko vivre. To continuer ko vivre ndenge wana te. Lelo bana Congo bazobeta ba loterie po ba kende ba États-Unis, ba kende Canada, ba kende Australie. Bazana besoin bato. Singapour et lança offre. Bazana besoin bato ba kende ko vivre kuna. C'est facile aussi. Si on voit qu'il y a un peuple na Rwanda a bazana kati ya ko souffrir, bazana espace était à ko vivre. Mais on peut résoudre aussi ces problèmes autrement. C'est question sur de l'obi ba vivre kaka na espace on a te. Ba ko kolongola bango ba ye ko vivre ba côté ba Kinshasa partout, les gens vivent. Eza mabele nzamba sala ki to ko privé ba to mususu doit ya ko vivre te so bazana problème espace. Hein? Eza li problème ya musete, eza problème kaka ya Joseph te, mais c'est la communauté internationale ba s'imposer qui bien que ba mixage et les brassages et tout ça, c'est la communauté internationale. Même l'époque ya Mobutu batu bandima ke ba Rwandais ba ko vivre, c'était la communauté internationale. Et qui est ce président o azana makas ya koleka communauté internationale? Le lot ozomona zone tampon
ce n'est pas la communauté internationale. Est-ce que c'est le problème de Fachi seul? Et c'est un problème de Fachi seul. Puis c'est toyebi sikoyo façon ya ko arranger ba problème te tozo kende kaka na ba haine, na ba jalousie, ba injure publique. Non, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Moi, je ne suis même pas pro-Moïse. Mais tout ce qui se passe dans des chaînes de télévision, et sa façon de résoudre le problème dans le pays. La Côte d'Ivoire, Baboyaki Ouattara. Mais Ouattara, c'est déjà premier ministre na bango, un Burkinabé. 100%. Finalité, c'est là. Alega président de la Côte d'Ivoire. Aza président de la Côte d'Ivoire. Finalité, c'est nini. Bagbo bayamana na Ouattara. Baboma ki batukuna na Côte d'Ivoire. Bagbo lelo akomi ami à Ouattara. Et Ouattara matisi Côte d'Ivoire. C'est quoi ça le problème? Katumbi a déjà assumé des fonctions. Oyo pesa qui est aza gouverneur ya Katanga. Asali. Bilan na ye ezala bilan. Bozo so bilan nebo komisango national. Non. Le bilan de Katumbi est régional. Azala gouverneur ya province. Azala ki premier ministre te. Pobo komi. Oh Katumbi asala na Kabila. Katumbi azala premier ministre. Katumbi azalaki gouverneur ya Katanga. Et ça va Katanga va juger ce qui azalaki bon gouverneur ou pas. Hein? Mais après ça va un goût ya vie. Hein? On peut le critiquer dans makamusus. Mais il a un sens là, un réflexe moko ya prospérité na katina e. Là vraiment mutu moko ko douter. Et à la 4 ans oyo akeko fana na ferme na. Voyez ce qu'il a fait là-bas. Bokende nanu bokoma kuna botala biloko asali. Nani Congolais a réalisé biloko amarkana? Aucun Congolais asali o Katumbi asali kuna na ferme na e. Nani alondi bilanga soya 5 km. Bozo tambola eza bilanga ya soya. Hein? Le nombre ya ba ngombe combien? Plus de 10 000 ngombe. Hein? Et il prend des petits villageois, ben école ne asali kuna do on a standard international au bozo lobana. Dans les écoles des petits villages, il y a à côté à Kachoboguna. Les enfants étudient avec les ordinateurs. Dans le village, il y a des qui bêta basket, il y a des États-Unis, Afrique du Sud, il y a des Inde, il y a bêta tennis. Et dans nos villages là-bas, dans les villages, est-ce que il y a bêta tennis? Il y a des tennis. Mais les enfants des villages de Katumbi, bana bazo beta na tennis. Hein? Vous les critiquez, vous les injuriez. Hein? Boyebi biloko ase asala na Katanga. A réaliser mingi pona na province na ye. E mutu amankaka ba défaute. Azana ba erreur na ye pe. Atanga te biso nyonso to yebi ke Katumbi azana ba insuffisance intellectuelle. Mais azana ba qualité moko boye o biso tozala ngote. O tozala ngote. Soki asimbi kaka eloko wana eloko ezo prospérer. Bon mona eta l'équipe na Mazembe. A même oti na finale ya Coupe du Monde ya club. Est-ce que possible mona yango? Bomoni ezali pananguba. Botika. Peut-être nzambe atinela biso ye kaka na modèle na wana akoma pe président Congo abongisi pe Congo na modèle na wana. Ba Ivoirien lelo ba critique su Ouattara te hein? Ba kanga minoko. Combien de ponts oh Ouattara saleli bango? Et c'est pour devenir président dans un pays oh kaka il faut boyer ba père ya mutu mère ya mutu. Nous ne sommes pas dans un petit village. Et oh mutu nyonso akoyeba papa mutu nyonso. Non. Bolimbo lo bakeso ata mwana babotaki ye na papa mowa makango alekaki. Et mwana wana koma président et puis ses père ne abotaki na condition. Eza ndenge na botamaki. Mais asali a prospérer na vie ne soki azana ba qualité intellectuelle à diriger pays à diriger. Puis c'est à avancer na vie ne a reculer te. Mais soki ba yebi papa na yo et que avancer te. Ozo faire prospérer batouté. Ba otiko que puis on connaît ton père. Biso to yebi papa ya Félix yango ne bozolo bana. Batu bakufa pona papa na ye. Batu wana bazui récompense ni. Ma famille n'a pas besoin. Ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est pas ça pour un pays.
Israël Mutombo benga ba invité vandisa bango bien poser ba question ya bien ba répondre peu bien et si li makambo si là et commenter ba question ya ba haine na ba jalousie. Quand vous critiquez Kabila, oh asali ba ferme so Kabila asala ba ferme te asombaka na ba pays mususu tolinga to lobani. Même roi Léopold II asombaka ka ba superficie nde tozali awa oke na inongo wana omona eza ba superficie ya roi Léopold II ezalaki ba ferme nyonso bozomona na babandundu wana ba entreprise ezalaki ya bango ba Seka ba Coreman ba PLZ tout ça ba industrie ba caoutchouc na Équateur tout ça ezalaki ba concession ya ba roi ya ba famille royale tout ça ezalaki ya bango. Et Kabila s'est tapé des milliards na Congo. Amoni ki azosala ba ferme na ye. Eza ba superficie o ba pesi ye. E kotika la éternel po na ye te. Eza na temps moko population l'état kozala na besoin pe ya ba espace mususu po basala makambo mususu. Ça va nous aider et il conserve ça très bien. Kabila azo bebisa espace akingakati na nini. Azo bebisa ngote. Et kingakati est viable. Et puis eloko kuta malamu asali azwi kingakati achango koma patrimoine ya UNESCO mabe eza wapi kokoleka na chaîne ya télévision mobimba poko critiquer motu pwese asali ba ferme non ba ferme eza ba ferme na sezo bimisa biloko akolia ba pondu ba manioc basi basali ba gris biloko ebele kuna na ba ferme o basali ezali po baleisa kaka population na biso pe nyonso eza na intérêt ya Kabila te bofana bokonseli eke te na baferme wana azo exploiter minere kuna o aza na raffinerie ya pétrole ezala na kingakati wana boko remarke te donc ozala raffinerie en cachette ou bien ndenge nini oyo bato bakomona te to memba ba débat moko ya malamu boza ko indire président na ba erreur pour rien azape mutu tala net o esalemaki na mbandaka. Est-ce que président so azokoma na milieu ba projet o représenter na milieu ye moko okende nango na mutu eza bakolo mboka boko concevoir ba projet na bino bo présenter bolobi voilà ba difficulté na biso ezali oyo so ba projet o sala boy jusqu'à tel point amona que bo présenter ba projet te ake koloba ke akotongela bino université et même yé na ba critique pour rien. Qu'est-ce que bato Équateur ba présenter qui comme projet na bango so to fandi wana net mboso wana lokola fandi wana na Félix nini ayebisa ye asala pona kwango à part ko kende ko yebisa bato kwango ke bo voter Félix po to yebi papa na ye na mama na ye. Est-ce que asi ayebisa Félix ke courant ya Bukangalonzo o tozoloba wana babendaka na sous-station ya Inga ekwea na kati ya Bukangalonzo tokoyi kobenda yango facilement ekoma pe na Kenge asenga yango asenga te mais azokende oyebisa batu tangu Félix akoma kuna batu baotuna ye osaleli biso nini ozomona ba mauvais conseiller ya pamba ba vieux mende conseil nini soki avandi pendant na Félix nini ayebisa ye asala bayebisa mutu ke voilà sala eloko oyo ekomatisa yo tango tokende na élection okobattre campagne non sans problème et campagne ya deuxième mandat babatraka sur base ya ba réalisation akobattre campagne teke po aza mwana Etienne Tshisekedi wana c'est déjà révolu et toyebi ke papa ne aza Etienne Tshisekedi et c'est fini pour nous maintenant to on a besoin abanda ko inaugurer biloko campagne ekozala base sur base ya ba inauguration ba réalisation na ye bokende bobotrobi eloko telie mtu asali eloko telie mtu asali boko mema na campagne moko boye na terrain glissant et boye ba ke na période oyo dans toutes les provinces ya RDC Katumbiana o tozoloba azana kati ya ko réaliser ba biloko na ye aokende pe ko inaugurer ye aza président de la République te mais soki akomi na ville de Kikwit aokende eza na hôpital wana ako inaugurer akoloba osala discours na ye eko permettre batu ba voter po na ye nde boye basalaka botika mentalité wana tozala batu tozonga batu. Denis Sassou Nguesso mwasi na liboso aza congolaise mama poto o akufa esala nini
Est-ce que biso ba Congolais angambo tokenda ko botola Braza? Omar Bongo, mwasi na ye aza mwana ya Sassou Nguesso, azalai mwana Sassou Nguesso. Est-ce que ba Congo ya Braza bakenda ko botola mboka ya Omar Bongo? D'abord, esalema te. Donc mboka na mboka eza na organisation nango. To préparer ba élection oyo kozala ya malamu. Kado ya malamu oyo Félix akopesa ba Congolais. Eza ko organiser ba élection crédible, transparente. Oyo ako gagner a gagner. Esili, soki aleki te a continuer vine na makambo susu. Bozo pousser na makasi. Bozo pousser na makasi. Non, ko pousser mutu te, bo pousser Kabila na makasi. Lelo bo kimie, bo keli so epa Félix bozo seka Kabila, les mêmes personnes ba mende o ba no transpirer na télévision pour ko soutenir Kabila. Lelo zo Luka a transpiré les sur la télévision pour ko soutenir Félix. N'a pas même discours. Non. Boye bisaye sala eloko boye et ko permettre ba tout ba voter yo. Et ça na biloko muso mike a simple o ba ko sala. Et mon ani pena miso bato. Il est venu avec des projets par exemple Mwinda. Il y a quoi alimenter ba milieu ruraux na ba panneaux solaires. S'il pouvait commencer avec ces projets là à réaliser même na 200 villes, 200 cités, mais ça pouvait quand même ajouter quelque chose na campagne nae. Mais bozo pousser discours comme il voter pour te yebi papa nae. Et c'est ça la raison. C'est ça la raison. Non, eza na bana na biso musupe babota mikuna ta na États-Unis kuna. Soka sana posa ya koya ko postuler na Congo, akoya na ye a postuler za pays na ye. Soki a changer nationalité te. Même to yebi père na ye te. Toko tala kaka na mibeko. Toko tala nationalité na ye soki aza réellement congolais toko voter ye aleki président. Eza likambo koyeba papa te. Eza likambo koyeba papa te. Bolingi ba yeba papa batu nyonso. C'est quoi ça? Nous sommes dans un grand pays. Merci beaucoup. Ngai ndeko na bino Denis Belesi. Nasuki wana. Merci.